question oyo nakana mandalo ba nakomi koloba boye so batuninga oza position ni na ndopesa position na mati eza nango mabe te mais to soutenir nga les bons yo nani lobi tokoma bakoko na loba toujours tokoma bakoko baduloko wana ekendaka ti na ba 4e génération donc s'engager donc na s'engager na malobo na loba donc eyinda ebeba donc nazawa donc ekosunga te naza moto abo naza moto abo ekosunga te nga na koya otelemela makasi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyo okuta émission na biso oyo na kombo ya MK et yokani mwasi mama pati melanga donc na bisi ba tous beauté ba gros bisous bisika nyonso oyo bonjour donc wali wana na bitangu na mino amike bongo sila émission oyo MK et yokani donc mama pati melanga zawa ba pati love no surtout la bisi ma gros bisous j'espère que Zambé azubatela et vous a bonne santé les lots vraiment mama pati melanga aye kosola na bino vraiment voilà et pati na moni olobi ba ubwaki ba pati love na yo donc c'est-à-dire que yo pour créer monde na yo parce que le lot tout monde a sans pour créer monde to pe kozala na tendance apparemment au jouer na ba place té ou kozala pe solliciter té mais tout monde yo du courage au loba que au créer ba pati love na yo sali on deni base vandi. Oui, d'abord liboso na répondre na question parce que ça question que ça tout mingi o ba pati love nyonso sika bazali bazolinga mama ba réponse et ça bien makasi na bosa na kopesa nzambe pe merci te na oya sali pour na mona biso amongi ya bateli biso donc so naza na kati na plateau yo eza yende alingi na bisi merci mingi nzambe na nga otomba mana yo otomba motomba okayo doza mo bateli solo oui pourquoi pas na créer monde na nga parti là eza normal parce que naza artiste ya Congo et puis na sali moi mingi na Congo carrière za moi ebele na moi moke oya makoki nzamba pesi ngai ya ma carrière nanga donc bapati ya bakoza ngate baza penza na bango ebele ya mibali na wa basi na ba maman donc voilà. Depuis groupe évangéliste kino moya lelo combien d'années à carrière? 23 ans. 23 ans de carrière. Et foutu au nini? Na kongo ba manette nanga. Oui. Merci beaucoup. Nalobaka boye groupe évangéliste oyo efutanga nde nazaka artiste ya Congo esalaki mokili mobimba eyebanga e Congo eyebanga ntango bazotanga bato basalaka ba théâtre bazotanga bamamo baza na kati ya théâtre to oyo babanda mosala oyo kala tomona pe pati melanga na kati donc groupe évangéliste esalaka moto na bango ebisalaka ndeko na bango moko esalaka donc moto na bango do avandi donc aza produit ya groupe évangéliste donc eloko na gagné yango wana eloko gagné yango wana yango na lobi lelo plus c'est comme des tendances soit oza famille bota soit oza bakuka ya pati toyoka yo to pe toyobona bato na bémission au sein na ba commentaire baloba ke bayoka yo ko déclarer que oza famille bota position no eza nini au comme na ba pati love. Wow, question oyo nakana mandalo ba nakomi koloba boye so batuninga oza position ni na ndopesa position na mati parce que ezosunga na mote po bandeko bazosala mosala bandeko na biso ozala moto aboye eza nango bien vanesi na kati ya Congo tozala ba parti politique ebele
Moussaloubi Azana dit de pes, Moussabina impère, Moussaloubi Azana arrête, et pas par Bisso Gilwando. Donc, les gens ont m'habité, mais tout soutenu dans les bons. Dans les bons, et aussi la Bisso bien, Makasi. Donc, position là, ils ont ramené dans Zabou. Donc, on va quitter, on va calaiser non, ils ont RRT. Nalobaki na loba boy nde na sala émission wana ici là na koki lisusu kolobaka ya montier parce que toza batonner des humains lobi toyebite lobi ezaka ya nzambe mutu ya boye puis toza ba artiste ya zalaka te toza loka chef formulaire du village et on sala yo bien donc nazala ou pas abaku ou pas famille bota nazaka artiste ya Congo et puis kokende ngana mala ko évangéliste c'est fou de dire naza mona évangéliste vous te déclarate que aux évangélistes boye malgré bo panzana na bino mozwa risque loba koza famille bota basusu ba bezayika pona ba rôle bando peso no bando kende non c'est pas ça ngaso mo alinga mutu pona na ye na te pona intérêt somo na te pona o bazo tia nga boye po bazo sala nga boye te so na lingi donc bamutu babandeko na ngai naza na esika ona kosapuye te to na bike ye te donc on a su biloko ante po tozobanira lobi tokoma bakoko na lobaka toujours tokoma bakoko baduloko wana ekendaka ti na ba 4e génération bana biso lelo bakoya o ayeba mutu o te yo ozalaki mutu aboye mwana pati milanga azalaka mutu aboye e tokosunga ye te non tozobanira biloko wana donc toza bana tobimi ya mosala moko toza bandeko toza baleki toza bamama toza baoyo tozali donc tosungana na ndenge ya malamu esungana yango tiki na mutu aboye esunga te parce que na minute oyo bato wana baosala mosala bango eke liboso biso tokofanda naka toza bato aboye biso biso totala makambo na biso totala mpe bato mpe bakosoutenir biso esala mpe biso bien olia kolobaka naza moto aboye ezosunga nango te mpo na nga particulièrement ezosunga te tozalaka ndenge wana nde tozali esala biso malamu mingi voilà. Toyoka ndeko na yo mwasi koloba kotourne plus na SB epesaki ye tendance ezalaki mpenza kokoso mpo na ye kozonga na famille libota vu que bavoice mpe bimaka na kati ya groupe moko ya kati ya groupe wana nkombo na ye nde ezotangama na ndenge mabe lelo azwa risque ya kodeklare na ye ke aza ya bakuka ya Anne Theresia awa yo otelemi olobi ke batendance wana tobanir totika yango okoki koloba nini? Bon, na telemi mpena mpe nazotelema yango makasi wana ça n'engage qu'elle aza ne motu ayebi pourquoi oyo alobaki bongo ye aza mwana moke te oti tovandaka boye ovandi mpenza awa veut na responsable veut dire ti makambo na oloba awa eyaka ngai naosengage donc naosengage na malobo na oloba awa donc eyinda ebeba donc naza awa nida ye moto alobai makambo na ye mpo na nga naomona biloko wana ezosunga lisusu te po toza bato mama na nga vi toyebi te faleur na ngai lobi okuna toyebi te makambo ezobenda 2024 toyebi te motu na yanga okuma toyebi te oyo nzambe akotelemisa mposa aseloko amema ngo ozo comprendre donc tosoigne kaka relation na biso oyo asala mosala nango tobeteli maboko oyo mpe azosala bo tobeteli maboko donc tokendeka mpo biso ne toyaka na kati ya mosala ngo nao totiki yango te donc ekosunga te naza moto aboye ekosunga lisusu te nga na oboya yango naotelemela ngo makasi lokola pati ozotelemela yango toti komona awa après Zicom Award ndeko no aza esu nomine esila bisalo banomine na Ghana liloba nini okoki koloba mpo na ye? Oui, nabwakeli sila bafleur aomérité eza mosala na ye so nzambe akanisi ye na lolenge wana ke bareconnaître ye na mboka mosusu seki asala mosala na ye bien bafleur ebele aza ndeko na nga sommation donc bafleur ebele akende liboso donc parcours normal motakanga parcours te voilà bakanga bino mitema mabe oyebi bemission esalami awa ekeye ezongi na internet
nini opelisi miso ya pati naende kote bakangi bino awa ke ndeko na bino azwaki trophée bozwaki ata temps ya koposte nano te courage toye komona mama Karine Pala aye koposte bandeko mosusu baye kozwa mpe courage na part na yo Sila Bisalo oyo azwaki trophée na Ziko Mawar meilleure actrice ya Afrique mobimba et puis film na c'est trop tard kasi bakangi bino bandoki plus précisément baartiste bandoki quand non seulement kindoki mais mitema mabe parce que bozaki na kilo même ya koféliciter moninga na bino koposter même na bapage et puis toye komona quelques artistes nde na nsima baye kozwa courage okoki koloba nini moi particulièrement nazala bandoki te so bato mosusu babandoki nga na bandoki te nga na babe bandoki te et puis likolo nango na mwana nzambe chrétienne donc oyo abongola motema yamba yesu masiya lokola kote mobikisi donc esenga moninga ezalaka ya ngai moninga azwa na beteli ye maboko moninga abota abala avoyage azwa trophée na beteli ye maboko peut-être ya mosu ezalaki ka mwa imprudence mpo nga mwana azala mpe eza motu ya ba Facebook te ya telefone makasi te nga telefone ezaka whatsapp alo moke mpe mwa tiktok aza ndeko na nga si s'agit ya kotia ye na page na boye kotia ye mais nazala ma trop téléphone te et puis na mote ya mabe te bao bamote ya mabe bao wana oyo batangai bango nayebi te so batangai bango na bakombo donc moi particulièrement je suis parti melanga moto moko simple alaka ne simple makambo na ye nyonso yaka nango simple surtout kati na yesu surtout kati na yesu totikalaka wana babibino baartiste boloka moninga banomine esu na Ghana bozwi foto ne bokendema pa mwa oseka nana oyelaka bamati yango ezobima ya toza nzo na kiti oyebi nini ti kosalaka kolobaloba neti biloko ta na famille na ye so bovanda koloba biloko abongo famille so bakalkile mwana biso ti asala kosala boye basalaki boye bakendaka nde boye basalaki boye ya mabe eza mabe oyo akozwa ya ti ye na mort en tout cas wana nayebi mpe te ongana moto nayaka na saint esprit mais moto asoloka nayakuna te nayaka na molimo ya nzambe kinyoki nde naa nango te nayebi te topisaka baninga courage basala mosala bakende liboso boke liboso ndeni bino mitema mabe botika te baoyo baokende liboso bongo nde bokotela bao banganga ngana otoyo général ya pati nazwi yango nalobi ngai na motema mabe te moko nayebi ndakwanganga te eyebi ata nzambe eyemba ata ndeko na nga nayebi ndakwanganga te nayebi kombo na yesu kombo bapesanga eza kombo na yesu singa loketo na nga eza kombo na yesu seka bapawa na nga eza kombo na yesu soki makambo elekeli ngai nalukaka kombo na yesu seka teatre na ngai eza kaka kombo na yesu donc naka yesu na yesu nazaka deja ndolemani ekasi wanaka na église ke kosollicite misala nyonso efutana omoni théâtre ekutanga na oyembela nzambe na osela nzambe na musique nakekiyankela eza kaka kiyaki kati na yesu nalobanga engata na église na biso papa na biso ayebi papa nanga jean robert ngondo ayebi pesi nanga na dege moyo ayebi pesi nanga chimene matosi ma marie hélène ayebi nga lobanga aza kota pierre obi pierre akataka bato wana baoya na loyengi wana bayebi teke bayakuza moko bazala na jésus azala grand colonial aloba yango bayaka otamba mpena bayakuza album na versine na mukandani obi mukandani jésus bazala grand colonial te bakaratere na ye kaka wana mukanda te bakaratere na ye kaka so otali bien jésus mpe kote mosu ayaki mpo nga abenga yesu ebenga nzambe azala plusieurs couleur nzambe akokoma mpe moto aliboma te akokoma mpe kuluna pate yayo kaka Dieu a plusieurs couleurs donc biso toa badescendance ya pierre etikala bongo ezalaka bongo descendance ya pierre okomima mpe évangile yango na monde ya théâtre oprecha yango te po boo mitema mabe bino
so likambo ngindi te bovanda kimia te nasala nini yebisanga MK yo mwa mambo te ana mambo ya minene kokota ete ya kokota ete sisa dosi na yo mo ndo vanda na kito sisa o mitama be penza nde baolobi bolingi babola mo baninga te bino na bino kobomana bino na bino kotongana so voice ebimi te na internet bovanda ya kimia te ezala nini nayina ebisa boye omoni bisika bato bafandi même papa m'a frère Patrice Abi, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. L'église va t'amener ma bazali. Donc tout compris dans les bandes partout va t'amener ma bazali. Mais je ne crois pas dans la carte de Batouana. Maintenant je me pose la carte de ma vie. La madame peut bazali. Vous en comprenez? Ce batoumi balai, parce que l'équita. Il y a pas que batoumi balai, on a aussi 10 personnes pour te bénir. Mais balai va faire l'équita. Mais nous avons aussi 10 personnes pour te bénir. Et nous avons dit, nous sommes innocents, nous sommes innocentes, nous sommes innocents, nous sommes innocents. Mais nous sommes innocents, mais il y a que nous avons préparé comment on a l'âme pour nous. Nous sommes pas de fou la rendre là. Et que monter mon mabé fou d'arrêter. Monter mon mabé ou besoin à rassima. Monter mon mabé et au sala yo que non. Comment figure on a défiguré parce que bateau bazamtia mabé bakanga bidou. On va savette ba ri de bima. Ba savette. Même niveau ba savette ba 11 et bima. Ba ri les autres bima. Pour ni va monter à mabé. Ce que ça n'a pas tenté mabé ba ki mabé pour la ndiko na biso bekam alando na biso totika po esuni na motema na yempe batango pete ko bino ko mabomisa makambo ebele po na biso boti wa ko biso makambo so bio mo boteka matière te metoyeba ay bino ozwa matière on bandi ko lobela ngo lobela kasi on sinye poza muzate ya to ba biso na kiti to bo moto ni ndeta to ki belvia bloquer Jérémy to tout le tendeni Jérémy a petit là to tout le tendeni ba beta ko disonante to mo ba selo pe mission apoka ayi pembe na sila pour la félicitation trophée alobi pe kaya ici dans daza yaza na idole azo sila comme idole nde ba bloquer eza pe ya solo en tout cas ngana bien monté Jérémy na Belvique de la patrona baza maman na mwana donc tout comme ngalo baka makambu ya libota to ya na leki tokota te tutaka na miso tutaka na miso parce que Jérémy a dit candide bien et Belvique de la patronne a dit Jérémy bien ceux qui m'ont dit que la carte na bango biso to ya to boma donc on a koloba yangwana parce que na yebi Jérémy il a vraiment un âge vraiment ok voilà ma tournage na yebi aza un peu simple aza vraiment problématique na évité pourquoi et salami ndenge wana donc ye moko ayebi eza makambo na bango to maka moto ko esa biso bien mais Olanda ba dire tellement le bec c'est na yepembe na mon idole la félicité payé parce que qui fallait dans la position mais parce que ils ont encouragé sagesse n'est pas ni pour ni contre si ce genre le malamu belle vie azoloba le malamu abeka maoloba si ko encore ngamba famille bota bande ko na biso to kabola pe ba tendance ya ko ya balobeli nde ba ko conseil les missions au sein ya sa position et donc c'est la bassesse et puis les comme souper les qui aussi qui voulait qui s'y remonter c'est on banalise matière ya matière on des oboma ya solo ya on des oboma fala nanga omoni eza biloko mususu makambo mususu ye peza bebeta mo pekara Jérémy a sa vie a sa carrière ni razo tambola ndenge wana aza la carrière na ye et puis ça m'a peu moulaye ça peut jeune azana no jeune et puis carrière na pesa jeune po abimi kalati patika bolukile ba ranki patika bolukile ba ranki moi batambala zo bunda malgré abimi pas belle vie mais azo sala musala mais là au sang nani Jérémy azo sala musala o bazo tala baza ko précieux et puis carrière mise en normal tout tika ka
po esunga na moto etonga moto esala biso bien siko likampenge na koma boya nga bemission po bando tanga bakomba bato bando tanga bakomba bato baninga no baartiste kotomboka no kutu te moto asala baproblème aza te mpo ozoloba no mpe mabe te biso totunaka motuna mpo oza artiste ya pati kobetela miso te lokola nyokali mondongo biso tozokozala motunaka ya pati na ngai eza mpe lisasi te mpo oza na maloba na ondo oyo olobaka wana oyo olobi na yo te moto akoselo aza te baimage eza awa ozorépondre mpe mabe te biso tozotuna kaka parce que oza artiste ozorépondre mabe te jusque là nga mpe nakoluka te motuna mo bona cuba yo so mpo obimisa so mabe ndenge nini kaka na okango na baréponse na ozopesa yango olobi kozali moto ya mabe te okoki kosensibilize mpe bandeko na yo bavote sikoyo osila mpona ndenge baponie liso na gana kuna soki eza tosa fiata kongo te olobi mpe ekokomela belvie bakonomine mpe belvie atikaka biso ake kojue na Côte d'Ivoire ezalaka mpona Congo eza fierté ya Congo aza artiste ya Congo toko mpe sila aza artiste ya Congo si s'agit ya kosoutenir yakende liboso pourquoi pas soki ya belvie mpe ye tokosunga ye mpe akende liboso eza kaka bongo eza kaka bongo toza nini na kotandasa koponapona te eza likambo ya Congo mabele mamei ntango moninga okeke korepresente mboka na bino moto ya mabe oke nango wapi Bon, un jour, on a écouté un Gabonais, na Ghanais, français peut pas si. Celle-ci aussi, elle joue au théâtre. Tout le temps, on est les gars. Au théâtre, oyo omona na comédie ya kati fala tolonga kitambala nde olataka wana osala makamboka ata yo moko nasali yo nini oseki kontina olobaka notre artiste so eye tobeta ngo eleki baza mpe ya baghanéen ebele osi bakutana mpe na motusu celle-ci travaille soki wapi yango wana elle faut aussi le théâtre avec boye esalaka avec otanga ekimi namona ye na nani epa ya site ya SB namona epa ya Belvie TV namona epa Mimikabi ya tout ça natanga basite on a travaillera namona epa Renati Fopo namona epa Mama Yel tout ça là ezaka fierté ya Congo donc totia mayele totia sagesse na biso esala biso bien soki tosala bongo twanopesa biso bino bacarrière bamatière te twanopesa bino bamatière te parce que au fur et à mesure elo moko eyebo te nango soki ndenge nini bolobi na ndenge mabe yango mona baanalyse esalamaka partout et tozalaka susu na moya kose justifier te ou bien ya kose défendre te parce que bino moko bozomi kosexpose donc yango ozomona mbino na bininga eza kokota okangoka na malobano bino moko bosexpose c'est-à-dire bino baartiste bokomaya moko otambola na bachroniqueur na bachroniqueuse bokomisa bango bacamarade basekre na bino bokoma kobeta lobi bamateli bino live awa ekomi tension ekomi makambo pourquoi bosalaka bongo nga atambola na bango te neti nga atambola na bachroniqueur te bango batambolaka na bango yango wana ndebotela bango makambo oza comprendre nakoyebisa boye nga asalaka théâtre naza artiste mais naza na balimite na nga mpe naza na bato nakokotoye na baoyo bayebi epa na nga na mosusu bayebi epa na nga te so olingi ozala bien bachroniqueur bakoma bacamarade na yo te bayebi esika oliaka bayebi esika omelaka bayebi ke obimaka na motu boye makambo na yo ozoyebisa bango nde esika bapoto ya mwana eza pono donc ezalaka yo ntango ya mosala bosali mosala si saja kokabana okabana ata bana kuta ya oyo ya théâtre to mpe bango nyonso bakoyeba place oyo bovandaka te po bana na théâtre bazalaka kaka ayebi yo bien abanda oya ndako na yo azolala azomela azolia kaka ye wana mokolo akolongwa ake kotanda yo pourquoi parce que otikelaki fait vert donc ata bana na théâtre totravaille na bango baza bana osuka kumba epano bayeba te esala bie makasi déjà comme là une fois oyamba mpe motu mo na théâtre baleki moko okomisa bango famille mais babalukela mpe c'est comme là bon ngai ekomela nga vraimen te
on a bien à qui n'a pas bango na bien muta bosoto matenga pour mon bosoto na ya pascal nza muta mona na mi batela la mwa mukie na mwa mayelo nza mapesanga sagesse nza mapesanga na mi batela kamki na yebimo sino salika mona na boye pona muta masumu na muta mabe donc on a mon principe na ma vie on a commis na maïté et na souhaité un petit o souhaita yango te sololi parce que lobaki okoma obanga no makambo bato bakoma comprendre o mabe amsolobi likambo mais biso bino boza bastar towana posa na bino mpona baémission elekaka mpo bato basepelaka na bino bamonaka mpe bino ntango apres kosala mosala sikoyo na miniti oza wapi na miniti oyo nazaka boye naza indépendante aosala mosala na nga oyo akobenga nga na ke nasali tout fait nombre parce que le temps ovandi mwa mike na ezokweta eyisala mpe bien soki mpe oka tokomona baproducteur ya makasi bolobaka babenga nga mokolo nzambe akotushe mitema babenga nga soki te naza na ngai batabaka na ngaka moke na bola nzambe na basite oyo baconsideraka nga nakena na travailler mingi nasalaka mpipa ya leki na nga na mirai mingi mimi kabeya nazalaka mpe epai ifoko wana baleki na ngai fm fani masudi nazalaka mpe ya mopashe jérémi chabani donc basite oyo ebengaka mpe na ngai yango wana donc rapart mosusu oyo eyeba te me tosalaka mosala nango na nzambe kaka olobi osali appel na baproducteur ya makasi mais apparemment toyokaki bakoma mpe ofina bino des fois bakobenga boye bobenga mama pati mpona role boye bamisu bakufisa bino so takufi so takeba kongo sikoyo moto oyo asalaka oyo afinaka biso wana afinaka na ye kaka nga alobaka so moto aosala mabe akontinue kosala mabe me bible elobi yango azokotia kosala mabe asala mabe azosala malamu asala malamu yo ofina kofinaka mpo oyo oza spécial mais vie ya moto esimama yango banzambe okofina moto ofini ye mais nkolo so abe azobimisa ye oza nani monoto ndata ya mari yo nani olo wana oka motu donc na likolo nango nde tobakisa motema mabe nde sikoyo yango wana yango noconfirme ke bwami te ya mabe kena confirme te alobi kaka likolo nango tobakisa motema mabe sikoyo yango wana mpo babengi ngai to babenga moninga yo otiaka dese mpona nini okofina nga pourquoi okokufisa ngo okofaire voyagister ngai pourquoi mosu mwa rankine moko oya pati ozala na rankine na bato nga na rancunière te eza qualité na ngai te nazalaka rancunière te moi je suis sympa et clair ngaka veri soki tobebani na wakena eloko nasepe nango te mpo toya bato moto aya likolo na biso ya kanza so nasepe nanga te na bakena sepe nanga te epui nazalaka te hypocrisie ke nayebi ke yo ofingaki ngai sikoyo naosala bahypocrisie nga biloko wana ezalaka te elekaka te so nayebi ke otongaki nga ofinga nga na ya mama ye boni tata likambo nini na ngai comprendre tolobeli yango mpo eza recommandation eza publique ozwani likambo na moninga abenga ye bovandisaka ngo boloba botyama likambo na misa tolobi esi tosengani bapardon ezaka force eliberaka e moto moto apoponi makolo apoponi mabele tokimi isumbango en tout cas tokomi na biso na suka maloba nini okoki koloba yo mpo créer monde no bapati love na bi tosabone makasi na chaîne na biso mk yango nde makambo na nsima na bakisaka nini mk eyokani mk eyokani tosunga ye tosunga ndeko na biso akende liboso parce ye mpaza na posa ya ba 10 000 lika ana posa yango donc tosabone toya pena full tosabone esala biso bien e na bosani te kopesa bananga nyonso mbote bapati love nyonso mbote bapati love na ngai eza lokola babrigite mbanza passeport Jacques Kenda eza Odette Desalé mwasi kitoko na kati ya Sergi Blandine koma na kati ya Belgique motema ya bato ya Blaise Okito le champion de Belgique balobi bango bafetaki 19 ans ya carrière ya mariage Fallon ya likambo na bosani te ya ngai Karine Vanessa
bapati love bango wana Karine Manessa Yvette mama Yvette Mulele gros bisous na yo ndo ya mwana nga aleki ya Mulele et Yvette Kiviengele bango nyonso bambote na bino nyonso bambote na bino et na bosani te libota nanga Melanga noko nanga Ali Ekila Nanu Ekila Jackie Ekila babi mama député yango wana et na bosani te la main d'or béni Antonio babi na kati ya Belgique so lingo zwa service traiteur kitoko et lamba et décora bien et tchaka na ba deux sœurs la main d'or azawana na béni Antonio et na bosani te Christelle Kimvuila motema Robert Mutela ba gros bisous na mino wana et na pesi cordon ngai mbala ya mama ba gros bisous et Zambi wana abomba batela biso nayebi ke boza epele Nzambe asala biso ngolo tokota 2024 et ça me fait bien grâce. Merci beaucoup.